Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Tango yo ezali ya kozala distraite, ezali ya kokangama na masiya ye, mokili ekomi okoma na suka ndeko, bilembo ekomama na bible ekomi olakisa ye. Tango yo combien de bateaux bakufi deja na corona, ba maladie ekoma kobima ya ndenge na ndenge, bapesi vaccin kasi batie nini na katie ya betala bana na yo mokili oyo toyaka ye. Tango oyo posombeloko folata kaka maske, moto nyonso akoma kotambola na desinfectant na ye, obosani maso komata pe transport ete ndeko sosola tango oyo ekomi mabe. Tango oyo milengela ye, tango oyo mibatela ye, tango oyo yebela tango oyo landa Yesu e, tango oyo. Shalom, un peuple de Dieu. Je prends mon petit tonique. Ah, quelle grâce! Alléluia. Bien-aimé, la vie, il faut en kimia. Oui, bien-aimé, il faut en kimia la vie. So en kimia témoin. Libala oyo izana kimia te za nzambete, bien-aimé le Seigneur. Ce que vous sentez que libala on est à yote, bien-aimé comme mitungisate. Bien-aimé, bolingo na ba camarade, ce qu'on moni que ba kanel ki mingi ko sonel ki mingi na ba camarade. Bien-aimé, c'est que amitié ne za yote. Donc bien-aimé, dans Jean 14 verset 27, Yesu zoloba, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bien-aimé, qui m'a Yesu le kinyonso, abi je vous donne pas comme le monde le donne. Qui m'a mokili bien-aimé ba souci, oromela masanga. Okomela ba drogue, okene kotambola, okolingo bimana batu kili peto longola ba souci. Nsoka kimia solo eza pa Yesu Kristo. Yesu akopeso kimia na vie. Oh bien aimé soza na musata akopeso musala, akopeso libala ya kimia, akopeso bien aimé ozana kimia. Bien aimé Yesu aza bien. Bien aimé kabona mutu nyonso azolinga bebisa vie na yo. Bien aimé dans le Seigneur. Tala ba AVC ndezo boma batu. Oyo kozo AVC pamba. Bien aimé loko eza yote ko forcete. Libala eza yote ko forcete, amitié eza yote ko forcete, bien-aimé. Musala eza yote ozo sentir ngote ko forcete. Nzambe so kangi na gauche afungola na droite. Kanga mana Yesu bien-aimé, yemoka yebina kutambola na yo. Nzambe ya pambola bien-aimé na le Seigneur. Nzambe ya visiter yo. Oya sala na bomo ina ngai, asala na bomo ina yo. Apeso libala ya malamu ya kimia, alléluia. Tango ma Françoise, aolamba nepte sono liani. Bien-aimé na le Seigneur. Eroyo bana ba ona ndako. Bien-aimé, tozana biso na kimia bien-aimé dans le Seigneur. Kimia wana eza pona Yesu Christ. Eza kimia ya mokilité. Kimia mokili ba sorti inutile. Kimia mokili bien-aimé bimela mela, bitambola tambola. Oh bien-aimé ba camarade belé. Tina nango nini bien-aimé o composone yo okoyeba te. Kangama na Yesu Christ. Yenda ko pesu kimia solo. Tanga bien-aimé Jean chapitre 14 verset 27. Tanga yango bien-aimé, Yesu da pesaka kimia. Apesu kimia na kombo na Jésus Christ. Soyez bénis, excellent week-end à vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, je prends mon tonique. Quelle grâce! Alléluia. Bah, tout Yesu a koufé là. Nzambe a pambola bino. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ba Congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo esengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue? Tembete. Ozasi. Soko ozali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo moko te esengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko tala ka Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Ya, ata nazali Congolais so ata ba mendele ki bakokiko tala congodialogue.com.